Voilà, bienvenue sur Bolokok officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour na baboni na biso, bonjour na babakouk, bagolo à monde entier, bagoloise, bagladiator, en tout cas bonjour na bino. Et bonjour na ba partenaire nanga Joyeux Noël na batu nyonso ba rolanda vidéo oyo. Joyeux Noël la fille la bisalou l'impératrice, Joyeux Noël na babakouk nyonso ya monde entier, Joyeux Noël na bagolois, na bagladiator, na pas ouri à faire rigolo, Joyeux Noël à vous. Et surtout dans ba oyanga là je vois directement les bons bouts à Joyeux Noël, Sam Coucou les nécessaires, Joyeux Noël moti ma maman aimé, Joyeux Noël à Hervé Mbikaï l'homme à battre l'ingénieur papa na Soraya, Joyeux Noël encore à maman Zozona 1 de Yabiso Moko, Joyeux Noël à maman Elimbivi, Hymne national, Joyeux Noël à maman Fima Emba, sincères condoléances, mais Joyeux Noël encore à maman Yvette Pemba, Joyeux Noël à maman Aimé Kyungu. Joyeux Noël à vous. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officielle. En tout cas, nous avons combien de minutes? 23 minutes. Nous avons déjà 1 minute. Tout ça, j'aime tout liker. Chers amis Abakouk, les Abakouk du monde entier, nana maman na kanda na ndenge rosara na tesane de trop. Trop, c'est trop. Nous allons comprendre les sous-problèmes au thé. Abakouk, bochano ba j'aime. Quand moi je suis venu, erna salaki vidéo nanga, na lobi na bino Abakouk to soutenir Mbondo parce que Mbondo est malade. Na tangaki kombo ya ba individu, to na tangaki kombo ya ba imbécile moko boye. To ndenge ni apparemment na comprendre tes chers amis Abakouk. Pourquoi ceux qui actualité ezate? Maramba kolobela bozana ngote. Il faut boya bo lukabo diminuer si là. Na maladie moko boyo mutabeli. Bobandaki na bobi ke si là, il faut s'occuper la maladie ya Mao. Parce que si là za parent ya Mao. Donc SB nenga zana mututu a jouer na kati SB. Ceux qui a vu problème. Donc si la fois comme parent na ye, si là il faut avoir charge ya maladie ya mutuana. Bon excusez-moi. Si là, il faut avoir charge à malade à Moutouana. Ça n'est de trop, cher ami. Et là, il manque d'arguments. Vous manquez des arguments. Il y a rien à défendre. Ma colle poussière. Ma colle Kuba. Ana poto, mais ma colle bonge kate. Aka ma bé. Vous manquez d'arguments ou comment? Mais venez défendre votre artiste, c'est tout. Bon, artiste, vous manquez les arguments, bon, argumenter. Parce que Mbondo n'est pas belle wana. N'est Mbondo a maladie. Bon, là, qui s'habille son message, oh, Mbondo a salé Bellevue. Que Bellevue n'a zangi soutenir nga. Pourquoi vous n'avez pas ça ma casse boye? Vous savez combien on a mort na kendara babakouk bazo tin de la Mbondo na okendo routine de la ye na okendo routine le roi besoin to loba boya kasi boya les imbéciles boya bopesi nga kanda morodo batinga ba émission na bino na oki kanda makasi bozo ba cochon bozo ba mbovu bozo manquer actualité ceux qui vraiment star na bino bo défendre ça vrai star c'est que bo manquer actualité té. Bino ba moni habite to manka ba actualité to manka raté parce que si la star bino manka actualité té pour ça na yena bi na lobeli fila ba to ba talanga parce que bino ba manka actualité ya bozana kana ba kombo ya batu na minoko na bino nde bozana po botela ma il faut boya bo ando finga batu ba kombo batu na minoko na bino ko bino bozana ngo. Pongani a vandi boy. So na ebike fila nanga za produit, il faut na teka SB nanga. Na zo bénéfice nanga na teka produit nanga na vu bénéfice na vu capital. Si ko bino produit na bino boko teka te pour anini. Émission mo bima bo sala kaka ba kombo ya batu. Boye bo finga oh mabe. Ce qui est Bellevue ngo, ce ka za na mbongo, soit disant Bellevue millionnaire. Mais bino ba vina bino e bonga te pour anini. Yé moro Bellevue famille na yé elle présenter biso famille na bo excusez na ki kanda makasi Bellevue elle biso famille na ya présenter biso famille na yé poto yeba ke Bellevue millionnaire tout le monde na famille na yé tout le monde a vie en famille na yé ba na ngoto comprendre que Bellevue est millionnaire bino moro ba défenseur ya Bellevue yango vous avez quoi au Bellevue pe sa bino
Ba 50 tellement que bozo batanzala. Ceux qui bakabeli bino $50 bo moni en danger. Ngana lo bana bino ngana Dorcas boloko rofi akola na vie choco. Na yebi pas cité na yebi souffrance té. Muto ayebi nga yebi. Ne ba vivre en apace, ne ba vivre en souffrance na yebi angote. Ne yebi angote. So Bellevue aza ba mbongo abongisa ba vie na bino. To mona bino Bellevue asomeli bino mituka. Bino na bino mono okuna bo bomba na ka pona Bellevue ango. Tozo yo kanyo ba message na bino ba voice bo bino mo bo sola réveil ya. Mais bino to roye télévision tu te fous la bino non. Tu bozo we la Bellevue bo komi na ba ranking bo we la Bellevue. Tozo yo kate na ngo yo lo be la bino. Bellevue a de l'argent, Bellevue est millionnaire. Quel argent Bellevue a zanango? Vinini o Bellevue a zanango. S'il vous plaît, on a kanda makasi. Oyebi a moutazan état ya pasi. Mbondo est gravement malade. Mais bon, on va donner une mission. Bozo kolobani buzoba parce que le long de bozo on va de bozo ya kofinga mbondo ko conseiller makamke mbondo asengi Bellevue aide. Bellevue azana nini o mbondo fa senga aide. Qu'est-ce que Bellevue azana s'il vous plaît? Mbongo nini o Bellevue azana na mona mbongo po Bellevue mo atambola na mutuka kala. Mutuka série 7. Si Bellevue est millionnaire, aso pata juki apamba tambola na ngoti. Ata ba RAV 4 apamba sombango. Bellevue atambola na mutuka ya cadeau ya maman Olive pesa kala. Ba prado akala o Bellevue atambola na ngo. Si comme mbongo nini o Bellevue azana ngo bino boya kokumisa na télévision ke soki mutabeli botala neti muto kwa mao. Boki ko sa be mission ke mao asingi Bellevue aide. Mao na maladi mais mao famille siliki. Yango millionnaire on bino mona Bellevue azana na mbongo ngana mona mbongo Bellevue te. Pour au monde Bellevue oui a dégagera même pas ta teint bato mbongo. Pour muto na mbongo même teint na photo mona ke ana poswa miliki. Mbongo wa Bellevue azana nango et kena afana nango ni. Sora ki na orphelinat pesi $100 bobi ke Bellevue azana mbongo. Oh boka soniko. Boka soni. Boya ko défendre ne boya ko teka produit na bino. Arrêtons ma bêtise de voir Robert ma tout na télévision, ma kelele ba kete. Mbongo bino bebi mbongo. Boyi bato mbongo. Ah, bobliaga na mbongo Bozi pesa fila bo telemi se awa. Fila na boso a telemi awa, fila ta lobite. Batu ya ba temi sa fila na Bellevue. Batu ba mo ba pesa pete muto mbongo yeyo. Mbongo yeba na tente. Bellevue ta malonga na ngote. Couleur à malonga ya poso mutu nzoto Bellevue na ngote. Siko mbongo ya millionnaire ngwa Bellevue o fa sunga batu soki baza ko bela donc mbondo nenga za boye ana famille te oyo nenga bela bakoko edeye to mbondo azana na compte bancaire te oyo a épargnera te ke nenga zo bela boye bimisa mbongo na ye po aider na santé na ye donc il faut mbondo le ka par Bellevue boza le coûter moi vraiment le kuta. Cher ami Abakouk, s'il vous plaît. Nazalara na mbondo. Batu o bozo tinda ba contribution na bino pour na mbondo. Na commissaire ba contribution na bino et pas ya mbondo. Attends mbondo a commis na passe. Mbondo que c'est la Bellevue aide. Et puis son mbondo c'est la Bellevue aide c'est normal parce que mbondo aide la Bellevue trop na vie na ye. Bokende bo vani sa Bellevue na bino bo tout na ye. Qui est mbondo et pas na ye. Maman vie a été témoin. To loba no ko to loba. Bo tout na Bellevue qui est mbondo. Combien mbondo a aidé Bellevue na carrière na vie na ye. Pour ce que le mbondo to Bellevue faut aider mbondo, c'est tout un problème parce que mbondo comment défendre si les Bellevue a aidé mbondo, tu feras aider mbondo de faire mutumabe. Parce que bon là où y a mbondo ezali likolo na ye même nzamba likolo za komona ke Bellevue a aidé mbondo plusieurs fois na vie na ye plutôt mbondo a aidé Bellevue plusieurs fois na vie na ye plusieurs fois boni boboli ko lekisa boboli bozanga ba actualité boya hotel nga bato bazanga actualité excusez
bozaka na actualité te musa na bino zaka keboye sila wana ye kutuma muteke ye boye bozanga actualité vous manquez des arguments actualité ezalaka bino te yaya soit disant bozana star soit disant bodefanda star tozanga actualité bino mona biso te boloko akotisa vidéo tous les jours na komba sila na talamaka tous le jour na kotisa vidéo na komba sila na talamaka siko bino soki penza ke ye penza Bellevue aza star seke bofo boko ye ko défendre ko finga batu te boko ye ne ko lobela Bellevue yango star Bellevue atela misabino bozanga ba mission bino so bete belé ba 2000K soki belé 2000K botala marate bato ampoka bo fingi mbondo muso bi onga kutu mbondo andotindelanga banzoto kasi mbondo yo mbondo andotindelo banzoto na ye siko mbondo ngazana na problème na bino publier te poani boyo akana mensonge na télévision mensonge sur mensonge bino bokani si les gens qui nous regardent bazabazoba non bazabazoba te bomona te ke ti bofinga sila bokabela sila bafani sila okoma encore na bafani ebele bafani baza komata encore et encore bino mo bomona yango te sila beaucoup de fans parce que bozoya kofinga bozobakiselaka ekaka abakuzi tozalaki 1 million tokomi 500 millions bobakisela silaka bafani bodefendre no produit na bino boteka produit na bino bobela produit na bino atekama azwama te baosombe te bino moko bato na ye baosomba bino te mpo na bino soki Bellevue apesi bino $50 $100 seke Bellevue a de l'argent boza bato ya pasi bokoli na bavi moko ya malheureux mpenza bokoli na bavi ya kitoko te mpo so bokoli na bavi ya kitoko bosutukela $50 te $100 te na tina tala bino na monaka boza bato ya pasi les gens qui souffrent c'est vous. Donc, Mbondo défendra si la sauce Mbondo a beli. Donc, si la femme est mangamboise, on malade à Mbondo, a tient on a moukongo na ye, n'enga zo tambo la rabawa qui nous saba tour na ye, manger là, à ke Dubaï boye, a tient na moutune ke Mbondo a malade, il faut aider ye, boza ma boma na mitou na bino. Donc, si la memi ngambou, si la doit dépenser, pour na batuto baleka na SB to lolo dorkat boyoko oni na zaboye soki na beli si la il faut s'occuper na maladie nanga po si la parent nanga si la te ale ba charge nanga la fundo lango si la bo ma ele te boza bazoba loro la bino ba charge ya ba vie na bino ya bana na bino bo surtout ke la bo fundo lango Bellevue yango bolingaka mutu nyonso to ba charge na ye asundola ngo sila bo bazoba penza na ndimi penza ya solo Bellevue na mbongo ba senga Bellevue aid chia mutu mbongo yeba na rate ngani naza kutu beso mutu monya ka lula tenanga o comprendre que mutu asimbaka mutu mbongo yeba na vous êtes des pauvres bona mbongo te soka na mbongo alembisa makolo na ye bosombele benga comment dirais-je de bosombele ba glycéline makolo lemba ye maboko lemba ye aki osata chirurgie soki na mbongo penza aza chirurgie makolo lemba ye elonga apo atalati bien makolo ezalaka poussière parce que asala effort asala chirurgie makolo elonga poussière Bellevue mbongo ha a présenté biso famille na ye boye la biso famille ya Bellevue poto ndima ke Bellevue azana mbongo to mona famille na ye to confirmer que te famille na ye za bien ba liera bien ba vivre bien c'est que Bellevue a de l'argent bon c'est que distraction ko bozanga ba argument bozanga na mamolo bate bozanga toujours ko yo distraire batu donc bino boza we na to aussi de fin de l'année te bino faut aussi de fin d'année kana makambu donc si il faut abia na compte na ye abimisa mbongo ba réflexion moko trop bas te
tala ba réflexion bozanango toki sila ko soka ko aider mbondo il faut mbondo to biso to yoganga na télévision que sila aida ki mbondo na monter un tel bozan mais il était vous êtes des bêtes bon mon ati marambo bino boluka sila sala ngote mamuto bino boluka sila sala ngote bolinga sila kende so akyo pesa na orphelin aya la kisi ke na kendo pesa na orphelin so ka na homme de veillard aya la kisi na kendo na homme de veillard te on eza sila te eza la on eza bible pété parce que bible lobi na biso ngote bible lobi bongo te bible lobi pesi na gauche droite batté on pesi na droite gauche batté ndenge nini yo zoke no pesa mokili zo yeba ki opesa ki c'est aussi la bible était on fait la bible na yo créé donc si la sera contribuer dans maladie ya Mao il faut aganga na contribuer dans maladie ya Mao ce qui si la contribuer dans maladie ya Mbondo il faut aganga na contribuer dans maladie ya Mbondo c'est quoi ça Mbondo artiste comédienne erazo bela wana batu o Mbondo ka kolobela ba na télévision quelque part Mbondo a raison Mbondo c'est un artiste comédien comment Mbondo est malade batu ba ka kosenga ba contribution ba matanga bazo soutenir Mbondo te mais soki Mbondo akufi ba kosenga ba contribution matanga ba kosa ba réunion toloba te bosa na Mbondo anga bosa na Mbondo ka bia koyela bino na télévision Mbondo fait Mbondo ida Belleville trop na vie na ye Belleville a droit au kabela Mbondo mbongo na nko parce que Mbondo a ida trop pour kutu Mbondo a sa la Belleville ko sa la Mbondo te toloba makamba solo to ko saba tuté tellement que bino bozo ba mito boya aka na mensonge na télévision. Bon, vendre sa belle vie, bon, tout na hier, à expliquer bino bien. À remettre le bino pendant solo bien. Oh, Mbondo, à saler la yé. Mais yé n'a maman tout sur 100% Mbondo à saler la yé. Ata 1%, donc c'est le nom Mbondo te. Ma vie est témoin. Tout ça va tout est. Tout ça la sincère. Tout bang en Zambé. Belle vie, on m'a réussi qu'on bang en Zambé. Et ça va tout, non, va tika Mbondo. Yebisa baba ntabana yo batika Mbondo Belleville yebisa bena bantabana lo baba ntabana nga botika Mbondo Mbondo wana contribuer ebele kuboko saba tout ebo essayer de ntabana batika Mbondo ça n'est dit trop c'est quoi ça trop vendre qui mettre to vendre qui mama muki ata posé to ta 2024 il faut toujours batu moko boye badi bayebi ko défendre na bango mutu na bango te bayebi na bango ko teka produit na bango te bakoya na télévision babandi ko kosela batu makabo alo kute balo kuta makasi ndeni bozo batana bino yo na télévision ko kosela batu ka makambo bozo batana bino yo na télévision ko loba ka ba mensonge abakouk to tia ba j'aime to yebi biso tourner si la fonctionnaka. Si la tape si mutaroye bazate. Si la tape si mutaroye bazate. Si la tambola bongo. Abakouk. To kipe ba yuma wana te. Baza ba lâche. Comment la bana mibali na bana basi opeza oma. Zambe langa Yesu. Zambe yaka. Yaka pardon. Yesu yaka. Mambo ezama kasha. Eh. Bata Sodome na Gomorrhe le bino ta Miss Lolo bo souffrir dans monde de succès bo lu ka succès bino razi Mbondo akabola na bino succès na e tara succès da mbeto maladi me Mbondo na mama na succès bo lo bela Mbondo a maladi mais bino no bato bavanda te ba lo bela bino soni ngana ka mo bino bino nanu bavanda te ba lo bela bino. Et bon, so bino pa vanda balobela bonga ndeti ngaboye pona lobela bino tuna tanga kombo ya moko na bino c'est que bolekinga na succès quand si la commission nga star makasi boye liko nango na vi succès na kabwana yu mama ba yo finga na télévision ya eroyo Michou Mbembe ça lobaki pardon succès za pasi batela succès pardon
Mbondo, to battre le succès. Mbondo dans l'hôpital, mais talent dans l'obisa batu. Bon, mon yango actualité, bobi, to fou la bella. Bella na, moi le coûté, bella, millionnaire à Zouapi. A des brières à Lukaka. Millionnaire, bien, on sera des millionnaires. Donc, l'artiste comédien Nyos, comment on va battre ça là, ko? Bata pas si belle vie des millionnaires. Donc, il va les dire, artiste comédien tout dans bongo. Moi le coûté, ma ouais, manque à faire. Il y a on est ça la rabino. Manque à faire, manque des arguments. Il y a on est des chouka abino hernios. Cher ami Abakouk, Mbondo, bon dans la bino makamo batu bazar olobate. Mbondo, derrière Mbondo, téléphone koutou ye mouta yambarate. Mouta yamba téléphone, eza madame nae. Sigo Mbondo nenga zaboye. Yazo yambate nini te. Sigo Mbondo nga komela ki belle vie air nini. Et puis boye la biso message oh Mbondo komela ki belle vie. Belle vie ça peu sincère. Er batuno bazaro créer li kamoubi maloba. Teke batuloba batuna ba okosa. Ça sincère te belle vie. Mbondo ke komela yo belle vie senga aide. Ah belle vie. Poni le kuta makasi boy. Belle vie. Moi c'est pas bon dans le kuta boité. Mbondo senga aide. Ata okufa Mbondo senga belle vie aide. Te? Na ebite vuna rolo bani. Bo lo kuta boluka actualité mususu. O simbi na ngote pardon. O simbi te. Botika Mbondo se rétabli na kimia. Mbondo a sa famille. Et puis, Mbondo a travaillé na Adabo Mbole. Adabo Mbole. Donc, Mbondo a des doigts, il va les cas Adabo Mbole na Mbongo. Ha! Zambe. Quelle aventure. Donc, il est plus riche qu'Adabo Mbole. Oh, bah, aventure nini. Mbondo a travaillé na Adabo Mbole. Secrétaire. Il y a Adabo Mbole. Secrétaire à partir d'Adabo Mbole, Mbondo de Paris. Allez, Mbondo wana abeli Adabo Mbole aboyo bimsambongo pour Mbondo singa la belle vie. Quel okuta. Donc belle vie est plus riche qu'Adabo Mbole. Bois l'okute namoni biso ebi ko namoni peza bo ba ndoki penza ni bozana. Bo manki marambosa la ya marambosa les ebele. So belle vie za mon bébé c'est belle vie e banano bongso vie na biso. Ebele bozana bozo souffrir bo mona pasi. Kolata malonga te, collier malonga te, planche malonga bochaka na mutu te, souke malonga bosala rate, fouleur et comme leur camarade. Bolata bilamba ba antiquité. Ba jeune fille bo ba se kito be bozola te bilamba mo ya ba antiquité. Siko ye mo belle vie za na belle vie pe mo lata déjà do bien te. Siko bobino bien ni bolata. L'impératrice Fila Bissalou, nous t'aimons beaucoup. Joyeux Noël, Fila Bissalou, depuis Dubaï. Va non, mam, tu n'es pas obligé d'aider quelqu'un. Et puis même si tu aides Moutou, toi, tu as besoin de mettre la goûter, tu gagnes la goûter. Et ça, volonté, na yo. Bisous là-bas.